FJB agence assure Nebsibino sur Ecosa. Maringa numéro 70 Babi agence Zamoko. FJB agence assure. Donc ah eloko bunga raté oh tinage loko comme bueno. Très sûr. Agence moko kitoko otiki blogo na yo. Un mois après, aujourd'hui, il y a un cas qui est Fiston Bassende, Bassali Fitting, Julien Bassende, tu benga na kombo ya FJB. Eza awa na Maringa na Kasavubu, croisement kaka Shaba, deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu, ne tout boyebi. Donc ah eloko bunga raté oh tinage loko comme bueno. Ah vraiment l'agence Oyo, Fiston Bassende, Julien Bassende, ba tcha vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Shaba Sosa. Oye a ozu kolina yo ozu blo na onyoso nenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence eza moko. FJB agence assure. Kabwe. Biloko ekomi, biloko ekomi. Na nyokwami makambo ba agence oyo. Na nyokwami makambo ba agence. Nakene alemba oya kwe oye te zonga lobby. Oye susu boy après une semaine avec ça va transport na ngo. Bana poto, bana partout. Agence assure yango yo. FJB yaya ko luka te. Ko nyokwa mana yo te. Ona kende place boy na zonga place boy. Kinia agence FJB na lobi bien FJB agence assure Maringa 72 un mois ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo ngai te namemaka deja bazala koli mosusu bazakoli. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, amis de Rabi Mavinga, bonjour et bienvenue dans votre émission. Je sais que vous êtes très nombreux en train de suivre cette belle émission parce qu'aujourd'hui, on va parler des sujets d'actualité. Ça fait un temps, il y a des sextapes à la télé et ça fait très mal. Voilà pourquoi, cette fois-ci, nous allons recevoir pour vous l'homme de Dieu. Il est très puissant, il a sa façon de prêcher, sa façon de voir des choses. Lui, c'est le pasteur Lité à Kandela. À mes côtés, bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour Papa Rabi. Mbote mingi na bainyoso bozwili bakuto pe occasion ya kolanda biso tata na ngai ya likolo apambola bino na signe ya respect tope ya botosi o tozalaka nango liboso na bino oyo pe bino bopesaka biso lokola momesano kasi moment o tozali temps o tozali eza temps o yeza très difficile. Bakonzi ya mboka bazobakisa balobi eza temps urgence, c'est-à-dire tangu tozo kene na dimension ya urgence, tangu bazoloba ete urgence elingi koloba ete mboka eza bien te, santé ya mutu eza bien te, tosala yango urgence, c'est que comme likambo esengeli tosala yango na pressé,
tosalango na lombango soki mutu abeli esengeli tomema ye mbangu na hôpital soki mutu asali accident tomema ye urgence tomema ye mbangu na l'hôpital poto sauver molimo na ye kasi tata ya likolo oyo azosepela kobatela pe kobomba biso tika ete na bakiseli bino lisusu mbote tata apambola biso. Merci beaucoup. Je dis merci à elle, c'est la maman sociale. Maman Abanebele, maman Yaborfelin, maman Oakambagaba veuve, maman Oakambagaba fille mère, maman Nabiso, maman Boboto, maman sociale, bien que maman Bella. Onje, maman Anto Bella. Onje, ACDC, maman de maman Anto Bella. Tokanti bino pour ça qui toko bozai ko sala, bozai ko kambaba nezeo ke malamu mingi. Merci à vous tous qui nous suivent en ce net moment là. Je vois Dominique qui est le moine Amsakata, je vois Fiston Bassin de FJB International. Merci à vous. Vous savez, en réalité, ça qui est l'actualité à l'élo, ils ont dominé dans le sextape et dans homme dédié. Qu'est-ce qui se passe au GIS? Est-ce que toujours il est à fin du monde? Topé nini? Quand la tête au quoi au monde a sous bolumbu ya pasteur l'ité à Kanda. Et comme nini? Effectivement. Est-ce que les amours moko ya ko envoûter batu na bakisi na ndenga monde a pandemonium? Topé ezali bilemo ya fin du monde. On va en parler avec l'homme de Dieu. Je pense que tout ça moi maina vino mbamo to kota mbamo na sujet normal. Pasteur l'ité à Kanda. To moni ndeko na yo mosala nzambe mususu ba publier bolumbu na ye bien que ça ba montage yo obju yango bandi ko s'acharner na yango. To éviter d'abord ezani. Est-ce que ba image ane za vrai parce que ye moko mkolo nzo to bien za montage. Effectivement papa Rabi nakoko loba loba papa. Merci. Nzambe na ngai. Omoni papa Rabi ngai naza mosali na nzambe toyebi naza mosali na nzambe oyo nzambe apona ngai nzambe apointa ngai enfin que na kosalela ye musala ndenge na ya na mboka oyo na ya kosala ba aventurité papa Rabi ville passé na nga soki na lobi na betela yo esika na wuta Ozaga boxer. Et si quand Zambé a zwangayi, papa, na sali box, na sali karateka, na sali full contact, na sali catch, na bundi même na bedingwe. Ndengo mona kangai awa. Kasi na lobaka na tata, opesa kanga Biblia oyo, pona ya ko manipuler peuple te. Opesa kanga Biblia oyo, pona yako sakanela église te na kolinga to différence ezate na politicien na pasteur ozomo na différence ezate oui na musicien païen kasite na kene nango malembe te papa ngana lingaka na mo explication esala kanga bien trouble moko ekoti na minute ona mboka lisusu ona ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église na banda ko lobeloko wana depuis kala ça fait longtemps surtout l'église pourquoi na lobaki na ko papola batu na kati église pourquoi lobaki on pona nini pona monaki bosoto ya salité ya nkele ya buzoba ekoteli biso na kati église papa Rabila nanga na bokebi nazolanda na yete pona ko condamner na yete pona ko beta fimbo poeza na bato ebele na minute bazo reprocher ngai et pourtant ngana za mutu oyo naza irreprochable pona za mosali nzambe nazo toke na makomi lelo papa yo bimsaka makomi te lelo tozokene na makomi c'est vrai totanga makomi loba na nu makambo tozotanga preuve à l'appui lelo makomi lité ya Kanda tokotanga makomi papa Rabi biso tangu toye na makambo nzambe ezalaki peu de choses te ezalaki facilité bana nyonso o lelo bazo servir nzambe na solo pe na vérité absence na bango to pe kokabwana na bango na ba parents na bango esonaka mal kasi atako esonaki mal naza na somo nango te pona nini pona nini nzambe mutu ayebisaki ngai ale
bima kende kosalela ngai Abraham kende ndenga yebisaki Abraham bima kende nenga lobi ete l'homme quittera na kite ndako baboti nanga papa mais yo ne vek mukuna boweli nini kasi nazokoma wana te papa et puis nazolinga lisu eloko wana te ya kobenga mutu évêque na loyenge. Oh Quel évêque? Mais c'est un évêque. Non, quel évêque? Papa totika ba black Yo longoli évêque totika ba black zela tokotanga makomi oyeba évêque azanani oyeba musala ya évêque bino bozo pesa batu ba kombo tika bo pesa na lingi lisu ba titre te na mboka oyo bona nini na boyi ba titre oh mutoze évêque ko benge évêque mutoze prophète ba ko salela ba titre o bango bazo memate ambo évangéliste azoyeba musala na yete ambo apôtre azoyeba musala na yete archibishop azoyeba musala na yete surtout vous les évêques vous ba évêques papa c'est là tout ce qui na makomi biso bana tangu toye tobimaki na loyenge te papa ndeti ngai na bima na nga na loyenge te na église na bima na nga na sentiment te papa Rabi oui tangu na ye na mboka o na makamwa nzambe na sali boyi bayambi ote bayamba ngai te maya miso ezotanga nga na lobi nzambe musala nini oyo pesi ngai boye na banda kofingama maya miso na ngai ekomi maya komela mwana nani Lor Mbongo ozomona bana oyo ata basaleli nzambe na bavantire mais quand même mo banzembo mususu bayemba ezokende pe moi juste na ba par rapport ya ba vito pe ba réalité bato mususu mwana oyo Lor Mbongo mayi ya miso na ngaye komilelo ozoyoka nzembo wana papa kasi eza banzembo nga na sepelaka nango penza makasi te napesi kaka exemple bo bango pe balingi te osepela nango kaka ezo dépendre kaka na nga naza na banzembo na ngai neti nzembo oyo ezalaka nazo te eza koakompagne nga na mateya nzembo nini bato ya maboma baza koboma bato na boma oh Jésus bato ya maboma baza koboma bato na boma ozomona papa lananga na bokebi okay na ye na mboka oyo papa Rabi tika nazala concentré na message na ningi na pesa allez-y l'homme de ko blaquer te papa to ya pona ko sala maboke ngali mate bato ebele bazotala biso na minute oyo bazozela na loba permettre nga na loba papa loba po loba ti okoloba nde vérité lelo ko papa loba tangu na ye na mboka oyo batata na biso badiabolize bandimi na kati ya baeglise bayebisi bandimi bakoma kobenga biso bana libebi ngai pasteur Lite ya Kanda nzambe tata oza na bomoi lelo longisi ngai na nini na poto bazobenga na États-Unis bazobenga monde atie bazobenga balobi Lite ya Kanda oyaki na batitre ya beveki te oyaki na batitre ya bishop te kasi oyaki na titre Lite ya Kanda kasi Lite ya Kanda oyo papa lelo naza menacé bambizo menacé yo lelo naza menacé makasi ozolala te naza na insécurité mboka bosunga ngai oh bakonzi bosunga ngai insécurité ya nini insécurité nzambe nakanisaki insécurité na ngai bapoliticien batu bakosala ngo nakanisaki insécurité na ngai bakulu na batu bakosala yango lelo insécurité na ngai ekoteli ngai batu bazoluka ngo bakolegi na nga basala nzambe baninga nao basala nzambe bamiyibi oyo basali ya nzambe oh miyibi te musala nzambe bakomi koluka insécurité na ngai nga nakomi mal à l'aise na mboka na ngai na mboka bakoko na ngai pona nini bazolukelo insécurité fumuki mbango za wapi ya Simon ah papa na ngai merci mais bino basala nzambe bolingaka vérité est-ce que vérité ekotinda susu yo na insécurité kasi te yango vérité zotina nga na insécurité papa do baninga balingi vérité te balingi vérité te balingi to ya to kosa peuple balingi ba to ya to lia peuple mbongo balingi to sala memi musala na bango
impossible. Papa boko swanga ite. Wana na solo boko swanga ite. Wana balingi yo na bango bosa musala nini? Eza kaka boteyi liloba nkolo batu batie ba offrande musala yango na. Papa Rabi. Batata babengi biso bana libebi. Pona nini babengi biso bana libebi? Pona nini? Ba père na biso l'église bazwa ki biso ba utilisateur. Baso sala ba bêtise na kati église. On ne dit pas ça. Papa, na mosali ya Nzambe. Na koko ya ko lekate pona lo baba ninga nga mabe. Wana na biso fe. Makambo na lobaka mukole ko kumba nga na liwa Nzamba sepeli. Nzamba comprendre que message wa tinda kingai et comme eli bango ba siliki yango moni ba fâché contre ngai. Na kati église et comme kaka. Dadi azo sala mabe, je reçois. Dadi azo sala mabe, je reçois. Ngai babwaka nga epai na bangulu. Tozalaki mibale na mboka. Yona nani? Tangu nga na bimi Nzamba ebisinga ale kene côté bonne nouvelle. Na s'en charger biloko na nga na nzoto na olite ya kanda. Aeko bimisa mwana moko na bandali kuna na Saint-Ancien na komo ya prophète Onésime. L'homme de 3 points, c'est mon collègue. Bino mbale kaka. Babenga biso bana libebi. Onésime a na 3 points. Alobi premier point. Nzamba yebisiye ba pasteur batika kindumba. Papa, kindumba bazo salela ngo wapi? Kindumba na kati ya mutuka. Kindumba na bandaku na bango tope na ba chantier na bango esilate. Kindumba na kati ya ba bureau. Tozalaki menacé. Batata bazotindela biso ba soda. Bazotindela biso ba kuluna. Du fait que tozalaki oyo Nzambe nde atindaki. Papa, tozalaki tangu nyonso protégé. Église ozo mon église papa. Bataille ya baso ya ba faux soda na kati église. Église ozo mon église équipe ya ba kuluna na kati église. Poison oyo kaka na sango papa. Na mona na nga ba poison na este. Na mona na nga ba poison na Uvira. Na mona na nga ba poison na Goma. Na mona na nga ba poison na Bukavu. Papa. Kadutu na Bagira. Kota na kati église. Poison oyo eza na kati église. Eleki tous les poisons ya monde entier. Nyonso kaka pona évêque. Effectivement. Kasi na kati église ezalaki pe hôpital. Hôpital on azo lobeza ya kobika te ndenge na tangu ya Jésus batu babikaki na maladi ya maba. Na tangu na Jésus balobaki na intel sokola mai kende ko dina na piscine ya Bethesda 3 fois okomona lobiko. Kasi na kati église papa bino bozo kote église kasi boyebi te nini fa na kati église. C'est vrai ça. Église eza na critage ya haute tension. Ya kolongola batu bazemi. Oh, ya kolongola batu bazemi. église wana ezana. Église eza na viol. Église ozo mon église. Bozalaki flou. Bozalaki molili papa. Omoni kando na komi nango na minute oyo. Ya Samson eza mukie. Omoni kando na komi nango na mboka oyo. C'est que ya Goliath. Ya Goliath eza mukie. Ya Pharaon. Ya Pharaon eza mukie. Ngo ya nani? Ye dingwe eza mukie. Ya mort eza mukie. Na mort. Papa. Lananga na bokebi. Nazolanda. Kasi libota na Nzambe. Ba nyonso baleka bamonanga na télévision. Ofinga ngai font serviteur. Ofinga nga muyibi. Ofinga nga liboma. Ofinga nga mutu asalite. Ofinga nga fojo. Faux garçon. Elongi ba cicatrice. Moyibi kuluna auti wapi. Mon frère. Na yana ba télévision te pona ko senga mbongo.
na ba télévision te pona ko senga mituka na ebisaki nzambe otikinga na kimobola boye pona nini nzambe otikinga na pasi boye pona nini musala opesi ngai soki nalobi na senga mbongo batata deje si baannonçant babenga biso bana libebi aujourd'hui lelo libota na nzambe papa batu bazofukama batu bakomi kosenga bolimbisi bayebisinga mosali ya nzambe lite ya kanda nyonso loba na mboka nyonso laka ekokisami papa neti nini ekokisami bandimi fukama senga bolimbisi mondimi fukama senga bolimbisi na kofinga oyo finga papa totanga makomi sikoyo totanga makomi tanga na 1 Timothée chapitre 1 ngana otanga na telefone na ngai yo kotanga na papa botika biloko ba telefone wana ko eza kitoko te tanga na 1 Timothée chapitre 3 verset 1 1 Timothée chapitre 3 verset 1 papa na mosali ya nzambe za mukuseti 1 kaka papa na lobi 1 Timothée chapitre 3 verset 1 kino na 3. Ah d'accord. Suki sanga na 3 comme manga musika te. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 3. Bien aimé, c'est là-bas comment nous, c'est là-bas comment. Comment mon cher, bino boko continuer na totanga mukuse. Na ibisa bino. 1 Timothée chapitre na lingi mutu te soko zo sale na nzambe ko ela biso na balolendo ba kombote. Intimidation. Obo memela kibiso na mboka. Elembe papa. Loyenge. Obo yeli biso na mboka. Vous allez finir mal. Vous. Ogosuka mabe. Ogosuka mabe. Na ebisio. Ogosuka mabe. Papa, combattant ni na fini ngaite. Combattant ni na fini ngaite papa. Te tokokota dossier ba combattant après to si ça non ya évêque. To si ça non dossier évêque tokokota makamba combattant après. C'est 1 Timothée chapitre 3 verset 1 qui note à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen papa. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, maloba o ezo loba boye. Soki mutu na fi na ye azomema kombo ya évêque. Soki aza mosali na nzambe. Tolingi toyeba siko évêque aza nani? Papa. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ah, évêque azomema kombo ya motuya. Évêque azomema kombo ya honneur. Évêque azomema kombo ya salité te. Évêque aza mutu onzamba yebi. Évêque esengeli azala irréprochable. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Ah, papa, bandela nanu évêque. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Évêque esengeli azala. Papa, évêque bako corriger te. Évêque bako lobele mabete. Évêque akon ça la salité te. Évêque bako coûter na bêtise te. Évêque bako coûter na politique te. Évêque bako coûter na balle te ba finga ke évêque et puis ba supporter et talibiso te. Évêque ba yembela kaye tala mutu munene. Wana évêque akoti na makamu ya bale. Évêque asa elamba ya évêque. Papa, eza elamba sans tache. Kobana ne elamba tina kati ya motema na ye. Évoluer papa na ngai. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Évêque esengeli azala mutu oyo irréprochable, c'est-à-dire mutu oboko condamné te. Ya sotambola na sagesse, na intelligence, na maturité. Pe évêque esengeli abala mwasi moko. Papa, naza mosali ya nzambe. Kanga Bible na yo. Kanga Bible no na lobi. Nyonso kaka pona. Kanga Bible na yo. Natiki. Après boko lobake alie mbongo. Yo ofingi mukuna na télévision. Olobi nyonso okokai koloba na télévision. Ba lobi ke guerre ya zo sala zo telemela FCC yo oza pasteur ya FCC. Bino ne bozolia mbongo pona kofinga mukuna pona ko salir mukuna. Boye moka lobi vidéo wana na mutuka eza yete eza montage. Yoka papa. Omoni ngai tanke mosali na nzambe pasteur lité ya kanda. Nanu na tikala kolia mbongo ya FCCT. Ndongo moni nga na vandia. Et puis nazo lela kutu.
mbongo wango ya FCC na yoka ngo kana sango nana posa bopesa nga mbongo wango na sali oui papa nana posa mbongo wana na yoka kana sango na yoka kana sango FCC apesi mutu mbongo FCC apesi mutu mbongo alobela bango FCC s'il te plaît nana posa mbongo wana papa nana mutu kate nana lupangu te na antela esika pongi ko elanga ndenge weranso na yembi pongi ekipaka place te atana libanda kolala nanga valere ya moto tuna epai ya nzambe oye ozoka papa donc olingolo babandeko bazozwa mbongo ya FCC yoka papa bato bazozwa mbongo ya FCC bazosala bango musala bien te bopesanga mbongo wana ngana bandasiko kosalela bino musala boyeba ndenge nini ngana sala musala papa namona ba communicateur ya FCC bazosala musala bien te papa na FCC bamekata ngai FCC bomeka ngai bazolatisa bera pamba on a l'air de là papa vidéo moko kwa lakisinga wana ozoloba na ba c'est là na kokoma mai wana ya FCC te papa atama ya pambo FCC asomelaka ngai te nazolela kutu mobini ya zoba nazolela kutu nazoloba FCC sango namona ye azalaka wapi papa nazoluka ye nakutana ne ata na nzoto boye ngambo nasolola na FCC sango natuna FCC bato ozopesa mbongo bakosala mosala bien te nakomema okuna nayebi kuna ezalaka boye nakomema okuna yokomona te moto onyokwama boye FCC okopesanga mutuka te nakosuka ata na porte yo koti basala kutu musala bien te basala kutu musala bien te bana mapangu bana mituka bana biloko ebele bazosala eloko te tika siko naloba makambo efeki okotikela nga ta napesi yo ngongo koloba lisusu eloko te nakobakisa wana eza charge na ngai tanke mosala na nzambe église ekokoyoka soni te évêque esengeli azala irréprochable évêque esengeli azala na mwasi moko kasi tala bevêque oyo tozomona mboka ekufi baevêque ya lelo soi-disant évêque azobima na basi ya bandimi na ye ya baprofete na ye évêque azobima papa nana bapreuve nyonso nana bapreuve nyonso évêque azobima bandimi na ye nyonso oyo ya mibali bakufa basi nyonso batika évêque azobima na bango évêque azobima na bana ya bandimi na ye ya mikie azolongolisa bango mpe bazemi lananga na bokebi na bapreuve nao évêque azolala basi na biro na ye entre-temps évêque moya évêque kombo ya évêque na bible évêque aza irréprochable évêque oyo tokomi koreproche ye aza lisusu évêque te effectivement d'office olongwe évêque banda lelo papa tala ndenge nazoloba évêque aza lisusu évêque te nalongoli ye évêque kobanda lelo nalongoli ye tanke un serviteur de Dieu mosali ya nzambe o nzambe ayebi papa ngani na tiaka ngani na longolaka na longoli ye donc désormais aza lisusu évêque te évêque tango totangi na makomi awa aza irréprochable esengeli aza na mwasi moko papa aza esu eloko te na mboka landa maboko ya évêque maboko na ye bino bato yo bokima mbangu tangu na bane koloba bobenga soba passer lité akanda mutu ezosala te maboko zomona maboko papa na telemelaka likama maboko n'importe qui akoko chayo maboko te non maboko ya évêque eza irréprochable maboko ya évêque ezaka pona kolia fufu na kotanga makomi na nzambe na kopambola bana kasi tala maboko ya évêque makambo ekomi kosala papa évêque namoni yo ndenge ozotya soi ngai namoni yo azotya soi papa na nzoto ngai namoni yo ozomona tala bosoto epuis maboko wana ozotyela soi wapi
na kati ya mutuka. Bible ezoloba chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Papa, ngai moko nakangi évêque na kati na ekobo na kati ya mutuka. Papa, évêque aza mutu atolo. Évêque aza mutu a munene. Mbinga mobali. Papa poilu na kati ya mutuka. Oyoki mama ninga zolela nzambi wani. Oh, nzambe na ngai. Namoni yo. Okimate. Papa, soyi. Na ebisi bandimi. Botu na dadi. Soyi wana importance na ngweza nini? Kaka maboko yo so tia biso. Kaka maboko zo tanga Bible. Maboko eso pambola bandimi. Nzoke zalaka maboko ya modi. Oso modir biso. Soyi wana. Vous blaguez avec les gens. Mboko ese ebino. Papa bo sakaneli ba tutro. Bo sakaneli ba tutro. Suka yango. Nzamba sa nzambe. E bandaki na ba musicien chrétien. Et ceux qui se pas na biso bantoma. Il y a pas question d'évêque na Congo. Malembe papa. Il y a pas question d'évêque na Congo. Il y a pas question d'évêque na Congo papa na silisi wana. Oui, kosi na silisi wana. Na lobi papa apparemment c'est comme si toya comme un temps moko tembeleki hein. Bon, yé to kende sous na tribunal té. Et comment mo yo pasteur yaka yo lo baki mingi pona évêque. To chebino wana ring. Allez. Bo beta na makofi total. Oko sepela. Ah? Oko sepela. Na émission. Na loba na nzambe mais ça peut sanga tout complet. Yo lobi o mona ki tolo évêque. Papa. Nga moko na moni ye papa. Sans caleçon. Mobimba na ye. Aboyi même kolata même ninge kofia lobaka. Tokolata chassete, tokolia bombo na chassé. Oh. Vous blaguez avec les gens? Vous blaguez avec les gens? Te melana ma pio, mais ma pio aussi comme mingi te parce Papa kata makamna yo. Lelo kasi lelo nazomona on dirait monde à ténèbres comme ko régner tine église comme ko sa mabe. Église à place à kimia, église à place oyo bato bayaka bazo à kimia, bazo. Tolobate. Ma comme le bina vous tous qui êtes chargés venez. Venez à moi, je vous donnerai du repos. L'église, le repos est à l'issue-souté. L'église est comme une place, il y a des ordres. Place à Bosoto. Moi, ça qui est repos. Église, moi, ça qui m'y pon à repos. Nenga Bible solo ba nenga uti ko loba wana. Repos wana ba memia na kati ya mutuka. Aswa repos. Azui pe repos. Azui repos ma be papa ye kobo. Donc frère Patrice Azan a raison. Frère Patrice a rimba abi confusion. J'ai trouvé le monde dans l'église, l'église dans le monde. Vous blaguez avec les gens? Papa. Si ko bazo menacer yo, okotika ngopete, olobi ozimbongo FCCT logote. Okotika na hotel fandolia fufuno pe na kimia. Koko za na raison hein papa Rabi. Po na komi komona. Na koya kokota mabele pamba. Mbongo bango pa FC so bazola itanga na mutu. Na tikali pe kolia ata $10 te. Kolobo nyonso na solo balobi ete FCC apesinga mbongo. FCC ya kotala nanu esikanga na lalaka ko. Na mema ngambu bwe pona FCC na problème nini? FCC ya kotala nanu esikanga na lalaka. Nazo ninga na yeba papa. Yo yebinda kwa FC sango. Na yebi. Ah mema ngai ko. Bangando bazaka kuna, ba Lyon bazaka kuna. Na batu pe ya malamu. O mema ngana ndako kwa FCC nanu. FCC ngana okufa ka boye. Natane insécurité. Bosunga ngai. Bototika insécurité no bioza menacer na téléphone bazo benga yo. Okotika no pozo ya mano ba pelte. Ozobi makaka na couloir boye, okuta ina avec mukuna. Yebisa ngai boko sa nini, okosenga bolimbisi, to pe okosala nini. Zomona papa. Tant tokutani bongo wana bazaba mpaka. Na makamwa nzambe. Po balobi ne touchez pas mais ouais mais oui, effectivement. Oko toucher mais ouais pour nini papa. Tant on toucher mais ola kela mi mabeti. Befe ki bazaba papa o ba saleli nzambe ki toko makasi na mboga o. C'est-à-dire féliciter bango. Tant on moni faut pesa un Thomas sali. Yeba ko zong ça. Sali mon fils pour bazaba tu oyo jamais ko fana bona tefe
bamona yo ozolobela évêque eza bilakeli mabe. Cet entretien, mais là je n'arrive pas à maîtriser l'homme de Dieu qui est là. Parfois il est très fâché, parfois très colérique. Pasteur Lité Akanda, par rapport à tout ce que vous avez dit là, et combat, il y a évêque, il y a éveil, il y a sa population. Bien que tout le monde ait publication en vidéo, je ne sais pas, les hommes de Dieu, ceux qui ont vu ça, la casting, il y a film pornographique, effectivement, biso ba serviteur de Dieu, toza ba grand bactère, et puis tali na États-Unis te ba proclamer biso to bimi ba premier. États-Unis. Premier na nini? Premier na film pornographie Congo RDC. Ambo? To bimi premier. Banani ba bimi ba premier za ba salia ya Nzambe. Non soyoka mwana moko ayembi eta lobi mwana oyo ayembi ni na lobi okomona ye na Bible na maboko tanga kobwaka Bible tala ye ninga kosala filme mama bina file tata pambola yo bongo makambo héritier na okaki opene héritier mbutu kuna bosuki ndenge nini non héritier sa mwana na ngai ya molimo na yokaki batu moko babimi na TV baningi basambwisa ye na publication ya mwana moko soi-disant na télévision o ba monaki na ba publication vous les journalistes ninga ba publiaka et ko sala ete ngala lobi te fona landela vidéo na landela ngo bien atala boye nzoke sana ngo mwana ya héritier te héritier na biso te ndelo ko ani ma etenga kande ya makasi na ebisi gogani bato bazolinga basaliri yo ngai na bango tokosuka mabe tata pambola biso. Merci beaucoup. Koko de Masenga Sitoko Masuka Yalsona Biso. Je dis merci Angèle Kinkela. Merci beaucoup à Fiston Bassin de FJB International. Dominique Kelemon Amsakata. Maman Melinze Manabo Sanyote. Merci na ONG ACDC. Ya maman Napso Maman Bella. Oui, ya Maman Bella, Maman Anto, Maman Boboto. ONG Oezo Sunga Penza. Batu ya 3e âge. Ba orphelin. Ezo Sunga ba veuve. Ezo Sunga batu na bandenge nyonso. Bocha biso maboko eza nango esika ya kobunga te référence to pe adresse na biso eza na quartier 1 soko komi na quartier 1 okomona panneau to kangami na planète J ndoko ya kokuta fondation na biso mama ozo sala musala mama Antobela ozo soutenir ba famille ozo soutenir batu to sengi na bino ba konzi bo soutenir ye bocha maboko tika ete tata pambola biso toki pe na sangoli wa mango mettre pa ya kufina poto pasi mingi na mtema. Effectivement, artiste ya munene toko souhaiter ba condoléances na famille artistique nyonso bana na biso ya ba comédie ba sexera biso na ndaku lokola besobe lokola ba vie de loin baza bana o basala ka musala na bango kitoko ngai tangu na vanda kana ndaku na zotala bango vraiment to tiki bino te tozo porter bino à cœur tant que mosal na Nzambe to souhaiter famille artistique nyonso ba condoléances pe famille na yemoko tata Nzambe apesa bino kimia po Nzambe mutapesaka yepe mutabotolaka ko bosana te liweza nzela biso nyonso ata mutu abomi yo yepe lobi akokufa ata bobomi singai ndenge bozo luka boboma ngai ndenge bozo menansenga na telefone ata lelo na kufi yo pe lobi okokufa kasi kolukisana na liwa eza pona biso basala Nzambe te eza pona ba païen tata pambola biso des fils Masevo jeune millionnaire tour du monde appellation bien contrôlé na kati à Londres héritier mpaka ya héritier kuna na kati États-Unis tata pambola yo na bosani te mutu mbongo ebele mbongo kati na nkolo Patrick de Pana maboyimbo papa na China kuna na Paris na bosani te Dieu donné muya na Italie kuna na Milan malgré ba confinement ba nyonso balingaka biso ba nyonso bozo sepela na musala tata apambola bino vidéo wana ya évêque il paraît que ça y était pas lobby ba preuve ezate que ça y est bola que c'est longia mwana mwasi wana esabimi ndenge to mona ki nzoto ya évêque ndenge ngape ngamoko na moni susu nzoto ya mwana mwasi wana et puis mwana mwasi ngo yemuka ebisinga bidadi ba vidéo esa ebele ba sorti ba ko bimisa dans quelques jours awa ngape nazo kumisa Nzambe bo bimisa nyonso surtout o esepelisa kinga makasi tangu évêque asilisi alembi alali nzoto eke mupanzi boye ye moko pe mutu plus de 143
89 Yo, 78 37 29 plus wana makambo akala papa wana makambo akala lelo ekomi boma ngai na boma yo to bomana sengo ke évêque basambwisi na télévision ngai pe esala ngai su esengo makasi mpo baevêque bamimonaki na mboka oyo bamisalaki lokola banzambe bakomaki lokola CCT azwa mpe mbongo na bango te papa alie mbongo makasi yango nazo raisonne ngai FCC ndenge bongindisaka évêque bokoko ngindisa ngai te oyo mpo balukela bango plus tard nakobalukela bino te ngai naza moto bajagu wana te ngai naza nanga moto bajagu wana te papier papier pena tosali papier mbongo ya FCC basala papier te mabende yango wana kasi ngai na FCC tokosala pena papier FCC ngai na bino tosali papier nyonso bokotina ngai naloba nake koloba o na panza nake kopanza o bitumba état de droit etali ngai te papa ngai na mposa FCC aya kosoutenir ngai après kolongo après merci koko de masali nga sinto comme na suka liso na bisa lelo merci à vous tous qui nous avez suivis on a reçu pour vous l'homme de Dieu pasteur Lité Akanda. Je vous avais dit au début, il a sa façon de voir les choses, il a sa façon de prêcher, il a sa façon de faire des analyses et à télémelaka ba dépravation des mers nyonso makambo eza contre mers po nyonso eza dépravation des mers ya télémelaka yango ndeboyoki atei atelemeli makambo oyo ya kosala ikobo na mutuka ya kosala boye nyonso wana je pense boyoki yango na kobakisa eloko te. Merci à vous qui nous avez suivis partout à travers le monde. Merci beaucoup de côté côté malabiso bambola yo mais soki vidéo pe na yo ezali je pense pas ko kiba après ya yo ezate effectivement papa ngai ndenge na vandi bokotikala komona mutakala na ngai te éviter basuwe na yo wana okotikala pe koyeba te mutakala na ngai eza couleur nini pembe to mwindu okotikala komona mabolongo na ngai bokokomona mais mutakala na ngai bokotikala komona te soki bozoluka bomona ngai place na zo tia soi bokomona te bokotikala komona te yo soko oza na posa okende kotia soi kende na yo kotia basoi na yo ngai okomona ngai te FJB agence assure nayebisi bino sur ekosa bozomona maringa numéro 72 babi agence eza moko FJB agence assure donc eloko ebungaka te otindaka eloko ekomi bweno très sûr agence moko kitoko otiki biloko na yo un mois après ozwi yango ndenge kaka otikelaki yango Fiston Basende basali fitting na Julien Basende tobenga ngo na kombo ya FJB eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Shaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu ne tout boyebi donc eloko ebungaka te otindaka eloko ekomi bweno vraiment agencement oyo Fiston Basende na Julien Basende batia vraiment esprit Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Shaba Sosa oye awozwi kolina yo ozwi blo na onyoso ndenge koka eloko ebungi te oza na France oza na Belgique oza na Allemagne oza partout olingo tinda biloko agence eza moko FJB agence assure kabwe biloko ekomi te biloko ekomi abaya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ya baagence oyo na nyokwami makambo ya baagence nakende na lemba oyabwe oye te zonga lobi oye susu boye après une semaine apekisa batransport na bana poto bana partout agence assure yango oyo FJB yaya kolukaluka te konyokwama na yo te onakende place boye nazonga place boye kinia FJB nalobi bien FJB agence assure Maringa 72 ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo yangai te namemaka deja bazala kole mosusu bazakole
botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV. Yoka Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. Kichaka leri nyosho. Kichaka ti. mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vi ko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye.